Machete wana abana kuswala ba. Abana kuswala ba. Ndio kuswala. Abu mara ba mu sawa fa sina. Olbi? Abana kuswala ba fa sina. Yo pe lokola. Yo pe pepe. Ope kisete. Oke kubunda. Yo kubunda ki. Yo asa machete ba ona ba mwana ndia kota. Na machete. Ya na machete ya. Kota ni ba bona ba. Ake kuluka machete. Kota ni ba bona ba machete. Yo siko usaka kawana. No asa no ma. Okibite. Watu wa ndio ma. Wana yakipa na yeye. Na uzaki na yeye. Banda jana. Olbi? Banda jana na zaki na yeye. Ya kuchukua bongo bisi machete ya bukira ba. Asala la kango. On a vu là, on a dit ça, c'est là. La défense. À qui? On prévient, viens ici. Si le prévenu peut suivre, pourquoi est-ce qu'on a appliqué ce mot d'utilité? Oui. Oui, il va gagner quand il va tiki. Bakama biso mi bale. Wapi? Bakama biso bale na commune. Il va tiki pas. Parce que pesa mo. Il va ça. Vous allez côté. Président, c'est par là que nous apprenons que les deux suspects qu'on venait de dire le ministère public, là a été relâché, l'autre a pu succomber. Les autres conséquences. On a visé. Le ministère public évolue. Qu'est-ce que fait? Donc, il fera donc à votre tribunal d'appeler cette fois-ci le groupe de Barbel, Babadi, Mele et Ngedi Tomo Sitati. Monsieur le Président, ces deux prévenus étaient tous arrêtés au même moment, en date du 13 mai 2025, alors qu'ils venaient de commettre leur forfait vers 5 heures sur l'avenue Kikole numéro 7 au quartier Punda dans la commune de Ngayema, pour donc avoir extorqué le téléphone Android, un téléphone Android, une somme de 4 550 000, plus une somme en monnaie étrangère, 370 $, appartenant au sieur Lokambambi les Blaise. Et d'après cette victime, Monsieur le Président, ces agresseurs ici étaient du nombre de 3, toujours en fuite. Ils avaient une moto de marque Express. Vous comprenez donc, ce sont des poustours, Monsieur le Président, de couleur rouge. Et il avait même fait l'effort de retenir le numéro plaque d'immatriculation 01SV 766. Ils avaient facilité à arriver à leur fin. Monsieur le Président, cette extorsion de son sac à main qui contenait même son passeport, cette victime ne pouvait que se plaindre devant les instances compétentes. Et c'est comme ça que nous les avons présentés pour être jugés conformément à la loi. Nous avons dit. La suite de la criminalité urbaine, on m'appelle phénomène Corona, et bon, il est qui n'a eu ce qui moi n'a eu comme braquage. Et non seulement n'a pas de bazar à moto. Dans le langage à la Kinois, bazar n'a un mot postura. Et le quoi partout. Bakini na moto on a été na circulation ya Kinshasa ekomi na bambouteillage si bazosala yango na bamituka ekosimba te bakoki kosala yango na bakili na banini na moto yango mokonzi ya mibeko alobi bino kasi ezalaki le 13 mai 2025 na 5 heures de ntongo nandimisa moko Akima Kalpanda. Sur l'avenue Kinkole
plein quartier Punda commune ya Ngaliema. Bobotoli téléphone tobi, ba téléphone ya bato, ba sac de ba kikaka, ba kimi yango, na kati na ezalaki 450 000 francs congolais, c'est 470 $ américains. Vous avez yango na moto express ya couleur rouge, eza na immatriculation numéro 1 SV 566. Oyoki epekisami. Yango nde tozopeya, tozoloba kikuluna, kibraqueur, kipustura, bakombo wana nyonso. Barbel, est-ce que eza ya solo? Tati, est-ce que eza ya solo? Tati bakangi yo wapi? Est-ce que bakangi elongo na Barbel? Yo bakangi yo moko? Yo osali nini mpo bakanga yo? Eza epekisami? Yo moto ya liboso oza na suki. Soki oloba suki na baministre baza na suki. Kozala na suki ndenge wana epekisami? Kozala na matoi baartiste batiaka bamatoyi yawa na banini babushi biloko na matoi. Tika kokanga bango te selo bakotonda awa. Ntango okomi na bapolisi balobi osali nini? Oui. Bongo boni oyo tozoloba awa na telefone ya nani? Balobi oyiba yango wapi? Kaka nde tozoloba awa na quartier Punda. Omonaki mokolo na mbongo? Omonaka ye oafrontaki ye? Est-ce que arekonetalaki yo ke ya solo oza parmi bato oyo bazwaki mbongo? azoloba na nkombo na mazoloba kati yango aza pembe aza na cicatrice awa amiso makisasa misa biso aza na kati nanga tunaza fafana ayebi ntango babiki te po oza moyiba bamoto nabi te kolo moto azali ntango abengi ye kolo moto ayena mikanda kokokili Saba tokomi tati biso toyebi ye wite na yebi totonaki yo totonaki esi oyebi Barbel olobi nayebi ye ekomi sikoyo ntango alobi koloba moto oyebi ye bana mokoli ya boya mpona azalaka na ye jour mo bakanga malembe totonaki yo bakangaki yo moko elongo olobi bakangaki yo moko wana bakanga mokoli yo tosaliki bakanga ye ngani na be ngai aya ye mpe bakangi ye bakangi na tokoma epa na ye donc moto oyo bazoloba oyebi yango ya nani moto na ye moto apesaki yo moto wana osali apesaka moko ba 7 na 7 7 mpo obula bakangi yo kaka ba 7 na zuka premier course motike bakila ozwi kaka moto kursa liboso bakangi banaye bato bakangaki ye bamungo okapi bamunga okapi bayebi yo bayebi ngai koyeba yo te bayengi na chauffeur omemaka bango pesika ya mabele kaka peti ya mabele batika kokanga yo ta mokolo moko na mokolo wana bazwi yo bachange bango ata ndenge wana bazwi yo mpona nini balobi yo babiyo soki salite biloko matoza nani me bavie na yo bamonaka yo bavie na yo ya kolo nyonso ovie ngai vie na peti na bino afandi wana na bino wana kumaka mpe na moto me bake kokotisa yo na dossier oyo ya motu oyo parce que motu wana eza 5 heures du matin ka ola agressé bazwi ye biloko quartier Punda eza quartier pembeni ya palais de Marco amoni bato ya liboso akomona bamona polisi amoni basoda ya karte ngai eza mpasi il donne les signes les éléments ya kokoka koidentifier moto express couleur rouge moto avec moto wana kebe ndiko bakangaki yo sikoyo c'est à 7 yo mpulaka na moto wana inda sidanga mpulaka na moto wana asidaka erne atongo kaka mokolo wana asidaki yo na ngo 7 yango oyi kosala 7 bokotalaki oyi koaside tukutana parking tema bausi pana biso na tongo oke kosali na tongo na bino na parking aluka moto na kula na bino okutani na ye tema sokula sina okula apesinga moto oyebani masookula voilà masala yo apesaka yo dépanage sanga
mbala ebele ka moto wana mbala boni na moto wana basi bakanga yo na basoda ya mura mpo na makambo matoi na suki. C'était une moto ayant commis des crimes identifiés par les éléments de l'ordre de la carte républicaine. On a dit qu'on dit ça, on a encore la peine. Yo comme on est yo, la peine là. Vous avez un combo. Yo, vous avez un combo boni. Donc tout les yo, vous avez un combo boni. Comment il faut ça? La peine là. Le zizi la tête. Na madocument ya liboso tobengaka luzizila 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 luzizila. Ntango tokomi na liste ya avocat na yo c'était sur la liste de Maître Sand. Ntango tobengi yo luzizila, c'était ici numéroté 47. Donc on mis 2 fois. Yo télémati. Tu te rappelles, hein? Loba, tu te rappelles, hein? Donc tout là que finalement, comme on a yo eza nani. Tokoma luzizila ou bien tokoma oya sika oyo babati. Olobaki kombo na nga luzizila te obengaka babati te. Yango na baliste nyonso elataka luzizila tobengaka ye lisusu te. Poni poni kozala kombo ebeleko mpona koevite ntango tokofrape yo contrôle kozala na prison te ngai nazalaka mbele te ngai nazalaka luzizila. Soka biso mpe tokemba tokoma kaka te no tanto baben tanto luzizila. Sikoyo oyebi ye oyebi te chauffeur ani olobi moto yo moto okumbaka yana patron na azali moto olalaka nango bien ezalaka epa ya patron ozwaka yango na ngonga nini sikoyo mokolo ya nini esalaki ke obula olobi ntango patron atindi yo ayebi ke oza na moto na ye mpo okende na moto na ye olobi sikoyo moto ya yo okumbaka otiki yango na lopango parceke ye ayebi ye nde patron ke lelo okosala te okenda na moto mosusu olobi toyoki te nani alobi osede na ngonga nini alors que ezwaki yango 6 opulaki nango osalaki nango 6 heures jusqu'à 7 heures ozosala na moto ofandika ozozala 7 heures ekoka olobi ye ozwaki wapi na parking. Est-ce que tu te rends compte que moto wana a fait l'objet ya crime et poto la ki batu biloko nde esalaki ke bakanga ye soit ce toi osalaki vol olobi ah comme j'ai pété tika solo wana moto mosusu nde akende kombango olobi ou soit ozalaki bino nyonso mibale na moto. Réagissez la défense. Le prévenu vient de dire qu'ils étaient confrontés au niveau de la police.
Alors, on aimerait aussi avoir ce que le moment porteur pour rentrer dans. Donc, il faut mais c'est petit. Monsieur le Président, Diana Joël. Moubiaï. Yodo Motakié. Il a été affecté le 24 Cheval, numéro 19, quartier Mpunda, dans la commune d'Engaliema, pour avoir agressé monsieur Kalala Mbouamboua Boris dans la nuit du 1er mai 2025. Il lui a ravi un téléphone de marque Galaxy Samsung Note 10, une matraque électrique, une somme de 200 000 francs. Méchant. Non, mais tu as montré un qui a. Donc, tu as comme matraque électrique. Il y en a. Matraque électrique, c'est le cas de soda. Où tu vas? Et où tu vas pour la soda? Maintenant, il vous attire la carte aussi. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Téléphone. Galaxy. Quand tu reconnais ces faits-là. Le fait des téléphones étaient rendus par une autre personne. Qui? Nani? Ce que j'avais écouté à la police, c'était au nom de Zabou. Zabou. Ouais. Tobenga kilo bi batuni satu. Tobenga kilo. Tobenga kilo. Zabou. Zabou. Pate. Zabou, comment on est? Olobi? Osamba kilobi? Mayamba? Mayamba Ikopo Zabou. Lobi Tobenga Jibino Misato. J'ai posé la question sur la matraque électrique. Calme-toi. J'ai posé la question sur l'arme de calibre 12. J'ai voulu faire venir ici le commandant Mouteti. Malheureusement, il a des problèmes avec lui. Dites-nous, qui de vous trois utilise la matraque? Olobi Yomoko Mazabou. Yomoko Dotani. Lopa. Oui. Téléphone et monnaie de matraque électrique. Yo d'Otani matraque électrique. Yo d'Otani. Téléphone ezalaki na maboko na ye. Lobi okosi biso za motoire, oza nini, on a dit tout ça ici. Ye wana aza pembeni. Téléphone ezomi na maboko na yo te. Te awangani. Malembe. Est-ce que le téléphone moto ataki téléphone ote na maboko na ye? Si yo moto
lorsque j'étais à la police, c'est parlé que c'est qu'il y a eu le téléphone. Monsieur Tika français qui parle de Wana, il y a beaucoup de Lingala, Oya Yoka. Est-ce que le téléphone est où qu'il m'a beaucoup naïe? Alors, Loba Yoka. Silence là-bas. Ça vous. Téléphone est beaucoup naïe. Maintenant qu'il est. Nan da sara kupande. Maintenant, moi, je n'habite pas. On a un dossier montant. Calibre 12. Calibre 12, papa. La défense. Merci. Qui toi? Wamongo Israël. Mada Dunguna. Mada Dunguna. Monsieur le Président, 2025, pour avoir stocké le téléphone de marque Techno Pop 9 appartenant à M. Kaneda Meta. Le fait survenu en date du 21 mai 2025 vers 6 h du matin à l'aide d'une machette, Monsieur le Président. Qui toi? Mada Niyibi Kuluna Fakwa Bana Usana Komoto. Le téléphone na machette le 21 mais la tombe on a 6 heures. Parce que la vie à 6 heures, la vie de Wasola. Il faut que ça la canne est signée 3 jours après la canne. La canne est la défense. Monsieur, nous voulons poser la question au ministère public. Allez-y. À la maison, nous avons des machettes de mariage, on a dans les blocs de mariage. Alors, la plupart des machettes qu'il a amenées, ce sont les machettes de mariage qui accompagnent de chez lui. Elle fait avoir la machette. Alors, maintenant, il s'agit de quelle machette que les autres. Merci. Vous que nous fassiez. Évoluons. Monsieur le Président, veuillez appuyer Aloua Wata. Basungula Daniel. Aloua. Basungula. Monsieur le Président, j'étais à 2.
Kalou, hein? Oui. Ok. Allons-y. En date du 17 mai 2025, vers 4 heures, sur l'avenue Kamina, au quartier Madiada dans la commune de Sélémbao, où Madame Menaya Moufouti Élysée et sa petite sœur, Leslie Maboko, revenaient d'une fête et se sont rencontrés avec les deux prévenus, menus de Machette Tramontina. Monsieur le Président, nous avons déposé le baiser. Ils ont estorqué un sac qui contenait un téléphone Technopop et une somme de 150 000 francs et 20 000 francs, 20 $, Monsieur le Président. Manieka. Makakiwa. Olobi? Pona nini? Pona oza moyibi. Pona obotolaki biloko bato. Nani moto abotolaki? Aluwa nde? Aluwa aza master na yo? Olobi? Ezaki feti. Na ntongo na ngonga ya 4 heures du matin, 6 heures. Nde aluwa abotoli. Yo mpo ozalaki pembeni? Siko, oyebaki ndeni ki aluwa abotoli. Olobi? Mais boza na ye pembeni. Bouti feti ensemble. Bouti feti ensemble. Boza ensemble. Elongo na balabala. Bapeleli boyebi ndeni. Oyo eza pembeni na yo. Etofa. Ozias. Bana mieyi. C'était en date du 19 mai 2025, vers 19 h, sur l'avenue Landou, direction à Sosa, dans la commune de Bumbu. Madame Bimbomba Kazadi Ruth, victime d'extorsion d'un téléphone de la marque iPhone XR, couleur rouge, pendant qu'elle cherchait comment attraper le transport pour rentrer à la maison. Le prévenu ici devant vous, Monsieur le Président, c'est un dangereux. Il appartient à une écurie. Les membres, il est le chef de bande d'une écurie à Sosagang. À Sosagang. Chef de bande. À Sosagang. Oui. Oui. iPhone ya bana. Okende kosala nini na direction ya Landu? Asosa. Asosa Landu. Asosa Landu. Ah, mtoya. Sobakaki pali. Olobi? Bango nde musala bango. Bango nde musala. Po soki bapolisier bazoya bokokima. Irote lokola balatika lokola biso bino nyonso okomona neti ye mpe population moko boye ezoka policier. Bakangi mpona nini? Musali? Olobi? Kripsia ndeni? Bakangi wapi? Olobi? Tango bakangi wa biso osali nini? Batika bayebiso ntina balobi obotoli mwana mboka mwasi ya bato iPhone ya couleur rouge. Mafuta André.
poche. A été arrêté le 21 mai pour avoir menacé le policier qui avait arrêté son ami Dodondoudi pour avoir volé le téléphone de M. Jonathan de marque Camon, Techno Camon 20 plus $20 vers 10h en date du 20 mai 2025 au quartier Kindu dans la commune de Séléba, monsieur le président. Dodondoudi, oui bien. Dodondoudi, oui bien. Est-ce que vous avez bien? Vous avez bien aimé? Nous n'avons pas la poche. Vous avez bien Makangaki? Makangaki pour aller. Dodondoudi a eu biloko ya bato. Yo moto makasi oke kokangira bapolisier ata yo moko. Policier alingaka ndenge wana te. Olobi? Bakangi yo mpo na nini? Mpo na nini? Olobi? Lox? Kozala suki ebele eza pasi. Eza pema. Ekomi ya kokanga yo. Ekomi ya kokanga yo. Suki kaka. Ebongo makambo ya Dodondoudi euti wapi? La défense. Merci. C'est nos frères. Pourquoi c'est toujours le téléphone? Pourquoi c'est toujours le téléphone? Le téléphone, on va monter à $10. Voyez, il y a Timou. Beaucoup de temps, il y a caché. Le dossier Moko. Dossier. Dossier Nini. Et ça, dossier. Et ça, il y a un téléphone. On a dit? Des fois, il faut quitter. Le téléphone va suivre dans ma case. C'est bon, quitter. Ça, il y a la quoi ce téléphone. Non, banana. Non, bon. Mais le téléphone, botoli. Dans ma case, par l'usage de machette. Parce que dans ma banque, on voit ma cassité. Ma casse est capitée dans ma machette. C'est comme ça que Bobo Toli ma téléphone 4. Aujourd'hui, même bon, on a $1000 plus que ça. Pourquoi? Travailler, créer de la paix. L'homme mangera la sueur de son front. Il ne mangera pas dans la poche des autres. Banaponi aussi au Kangama. Otambolaka nanani. Nini bakosangisa yo na atibu dossier moko. Kokanga bakokanga yo moko atibu pe elongo mais bosangana dossier moko mpona nini? Est-ce que ya solo basakalaki bino dossier moko? Basakalaki bino dossier moko? Dossier osambaka nde dossier atibu mpe asambaka? Atibu akokende mpe amunganga. Munganga nde akodepartage ye na ministère public. Soki ministère munganga mbi aza mokolo akosamba. Oyo akosamba. Est-ce que ya solo dossier oyo ezosamba nde dossier oyo atibu mpe azosamba? Loba makasi. Est-ce que makasi ya machette
Est-ce qu'il va vous dire est-ce que vous avez dit Kuluna? Kuluna, vous avez dit vous avez dit alors puis Kuluna ça. Eh, ma belle, ça nini? Définition de Kuluna. Professeur Emmanuel Aki. Définissez le mot Kuluna. Kuluna, muto ya motolaka, abetaka, na machette, abebisaka, atumbisaka population, pasi. Il y a beaucoup de choses téléma, depuis que vous avez donc allez-y ekosila, non. Na matoi na souffler na ke, ni baleni sa tu bazali sous la kashoko. Na sala kala lingina di mamoe, mamoni kabase les côtes. Donc à la fois, ebele. Ah, on dit, c'est pas mon mangai. Je crois qu'il vous souhaite que vous soyez dans la tête. Voilà. Il y a pas de 4 téléphones. Il y a beaucoup. On peut accepter que vous soyez dans la tête. 4. Pourquoi si pas vous n'avez pas compté? Pour les bakangai, tu commis la commune. Pour moi, tu as une combo, il y a 4 personnes. Si on a eu bon. Attends, libola. Nani? Suis libola. Nani? Libola. Ah, comment m'appelle-moi? Mosusu? Tobi. Nani? Tobi. Tobi. Yami Satu? CP. Yamine? Bojila. Ah, t'as la combo. Bakombo wana na yebi bango. Bakombo ya mabe. Kombo? Kabe. Kobe. Oui, bakombo. Ministère public continue. Monsieur le Président, veuillez appeler Ifando Mayamba Dudu. Ifando. Nzenza Brali. Ifando sur la liste. Zenza Brali. Zenza Brali. C'était en date du 13 avril 2025. M. Mayou Kepango a été victime de vol à 22h dans la commune de Pumbu, précisément sur l'avenue Massengi, numéro 161. Ils ont emporté une somme de $750 et 59 francs, un téléphone iPhone XR de couleur bleue dans sa maison, Monsieur le Président, à l'aide de machettes. Pour Loko Fendilou Aristote, c'était le 21 avril 2025 à l'arrêt Saint-Luc, aux environs de 23 heures. Le prévenu Loko Fendilou a été arrêté et acheminé à l'auditorat par 7 motards pour motif que ces derniers a estorqué à l'aide de ses complices une moto, Monsieur le Président. Ils avaient des machettes aussi, accompagnés des autres motards. Pour Nzenza Brali Rabi, Monsieur le Président, il a été arrêté au mois de mai, le 13 mai 2025, sur l'avenue d'Anaketi. Ce prévenu devant vous s'est introduit dans le domicile de M. Malonga Ngimbi sur l'avenue Katanga numéro 75, dans le quartier Diomi, dans la commune de Bumbu, avec le concours de ses amis qui sont en fuite pour avoir menacé et estorqué à l'aide d'une machette un poste téléviseur plasma de 32 pouces et 2 téléphones de marque Camon 20 et Spark 10. Mapinga. Makaingia kwa nani? Ndio ngora mambo na poshi.
Non, Katé, indiscipline, tu as les ressorts. Tu vas gagner pour l'année. 750 dollars pour l'année. Pour la vie? Est-ce que pour que tu aies faut c'est deux choses. Soit tu es bien, comme ça la montée va m'appeler, le con à la nuit. C'est quoi? Soit tu es bien, comme ça la montée va pour ça. Est-ce qu'il va y avoir ce qui ont dit l'année va gagner? La bonne est sur quand même. Monsieur, comment on a dit? Comment on le fait dire la histoire? Oui, on a dit. On a dit la mission. Quand on a la pompe, si on a la face caboy, on y pour l'année. Comment tu as pour l'année? Tu connais la pour l'année? La bonne est sur quand même. Non, quand même, c'est la première fois que je vais au Dieu. Je vais faire un camp pour vous. Ukangama tukangama kango kule mwezi wakapo na pati na bakanyo na soda. Amo na soda. Oh, d'accord. Essa soda, para usar pequeno. Vamos usar pequeno. Soda. Bakanyo por aí. Não, kanganga aí, eu tenho na outra. Bona nini. Bakanga aí, babiki na ngana boto la moto. Orobi? Na ngana boto la moto. Já solo. Okumba ka moto. Nabongisa ka moto, nakumba bino. Yo bakajyo. Nabumu. Para mpumu za quartier mabe, hein? Mpumu la moto. Top. Quem tira com mpumu lá? Nautaki garage na Kasavu. Bakangi opona nini? Bakanga babisinga na yibi. Oyibi nini? Ona yibi place. La défense. Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions ni observations, mais nous signalons que les deux préfets ne sont pas passés par nous. Nous assurons la défense de M. Nzenzarabi. Mais la défense de Nzenzarabi entraînera les conséquences au moment de la plaidoirie. Ça va. Ajoutez-vous deux personnes. Faisons. Lungemba Mayambu Vervi. Lungemba Mayambu Vervi. 53. Et Mbambu Mukala Mathieu. Mathieu. Mukala Mathieu. Mbambu. 38 et 53. Allons-y. Du 16 avril 2025 dans la commune de Bandalungwa au quartier Basoko sur l'avenue Sankourou aux environs des 5 heures. Le prévenu Bambou Mukala Mathieu accompagné de ses deux camarades qui sont en fuite ont menacé et extorqué à l'aide des gilettes une somme de 70 000 francs au préjudice de Madame Tchabou Pinda Angèle. Pour le prévenu Lungemba Mayambu Verfi, arrêté le 23 avril 2025 pour avoir menacé et volé à répétition à la maison, dans leur propre maison, Monsieur le Président,
une très forte somme d'argent est troublé et s'émet la terreur à la maison. Et il a dernièrement menacé sa grand-mère qui est déjà au 3e âge, Monsieur le Président. Comment on a Moïbi Andako. Moïbi Andako. Baboti Balembi. Babwakio. Bakandisio. Bakosi. Bakosi. Bakangyo pour la nuit. Comment il est? Pour la nuit. Pour la nuit. Donc on a eu bon anime. Tous les qui ont tant qui nous ont fait un silence là-bas. Bon anime. Non, quoi qu'à dire, bon anime. Pour menace. Ravi. Quand vous avez quand même des bavardés. Il y a un moninga na moni mapinga wana. C'est outia. Moi ya fan dinier. Na peganya ce kiti. Zanga nyoto tongo kango ko sala makelele. Moi ya fan dinier. Yo pe lokona. Vous avez besoin d'accepter ba biceps. Loba. Non quoi quelque chose pour lui. Agamé ça dans soi-disant que j'ai fait des troubles mais Loba. Soi-disant que j'ai fait des troubles mais aussi, hein? Oui. Papa, Olobi? Tu dois y qui a encore ça, Moïbi. Mon botoli. Mon bébis. Kuluna. Bon, qui nous fait. Nous avons travaillé. Nous pouvons comptabiliser 30. Fanda, papa. Fanda. Papa, yo menacé. Napesi batelami kawana ngapi na telami na ngame na yebi ke baza ben clair mais te maka na yebelo côté mwana ki mabango pe ezati nata boye ba police ba uti na ngam bando kata prince ba mo ba kwa zali kola ba oding akitimba moko akaninga na nzoto si ba police ba yana ba bina ngayo oyebisa moral oui papa chéri na habité nga yebi bango te bamoko mwana mama na nzola meso abimi abio toluka papa chéri na sa moral bango te bakotela biso na ndako me bozalaka na bango nga habité nga azalaka na bango te nga uti paradis koya na nga kasi soki nazalaki na bango to nasala akotaki na ndako na yo nini ezangaki ebela mbongo wana tozwi tosisi paradis nalala na nga na kankoko me nalali na kankoko te tosisi paradis na bimi susu ntina site nayebi bango te moko totelemaki po yepa komando na kankoko barekri balikili te papa excuse yepa alikili yepa alikili tolingani tokende papa naoyoki ye akoti na bord ndenge parce que totelemaka na ye totolaki soki oyebi soki oyebi nayebi ete me nakutanaki ndende na paradis kuna totula liboso totolekeke boyeba lobi toyebani te ekomi ntango ozokanga yo ekomi mpe oyebi ye te nabaki nayebi ete nakuna na dossier wana oyo bakangeli yanga na ye nayebi yango te ye sikoyo ekoti na likambo na yo ndenge nini ntango oti parade oza na ye te bofandi na esika moko te boni bokoseretrouve esika moko ntango azokanga yo bokomi esika moko ndenge nini kasi ndenge touta paradis bozalaki na ye tozalaka na ye nde touta paradis mpona nini ozalaka na ye ozalaka masa na yo masa na ngai te ka moninga na ngai likeli tokutana na paradis kuna nzela moko
bofandi na esika moko tofandi na esika moko te po liboli bokutana na esika moko wana basoda bazali bapolisi komeso ngai adimani komando yofandi wana okende nzela sele mbango kakokolo na kaluka okokende ti oleki prison ya makala oki kotala mpona nini mpona nini bofongola misika pokotika lelo na mosala soda badi moyibi o moyibi na mosala soda esimbaka te baza bandeko te soki okoti na moyibi bakokata maboko yango bakangi bino ose retrouvaki na ye ndeni yo tuni yo soki oyebi ye yo moto olaki na ye te et pourtant tu pouvais directement dire oui toza na masuwa totunaki yo esi oyebi ye olobi oyebi ye te soki aboyebani et vous vous êtes retrouvés ensemble pour l'année impliqué dans un mafia des réseaux mafieux dans un mafia où Bakangibi la défense. Monsieur le Président, nous n'avons pas de moment opportun. Monsieur le Président, Chamata, Ivanga, 344. Chamata. Miti. Intéressant. Voilà un mineur. Voilà un mineur. Voilà un mineur. Est-ce que vous aidez vraiment la justice à la manifestation de la vérité? Regardez les deux. Qui des deux peut être Il faut savoir, il est sur la liste de qui. Puisque nous comparons ici sur base de liste. Ça va. Mais c'est public. Les faits. C'était dans la date, dans la nuit du 27 au 28 avril 2025, vers 2 heures. Il se sont introduits à l'aide de machettes dans la maison de Madame Jolameso Espérance, 6 au numéro 134 sur l'avenue Ngoufou, quartier Luboudi dans la commune d'Engalema. Et par la même occasion, ils ont emporté 3 téléphones, dont un téléphone iPhone, dont un iPhone 12, un autre Samsung Android et le Techno et un Power Bank. Ils étaient arrêtés le 29 avril. Baby Masamba. Masamba. Bakangi wapi? Bakangi nga veni ngufu. Nde wapi? Ya Selimba. Mpona nini? Biso touta na biso parade na Kankoko. Oza soda? Naza recru. Oza recru? Oui. Touta parade na Kankoko lundi. Ici pe parade toani ozonga tokomi na ngufu biso na receveur na memara peta moko. Siko oza recru oza receveur? Bakolaka moko? Na recru. Otelami na ngufu na Prince. Obelela? Te. Natelami wana mpona ozela bapoli oyo eutaka bakasangulu kisantu. Tomela masanga tsamba tosombi tsamba 500 francs. 5 heures déjà.
balobi Kin France Télévision ne makam oza besoin de film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba mimte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne au monde mastan mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam